Koki ya Kalamu na bokambami ya président national Jules Makofo bakise lisusu papa social basalaki descente na cadre toujours ya sensibilisation pour na kolite contre propagation ya COVID-19 mokolo ya mercredi 6 mai kuna na quartier Yolo Nord, précisément na commune ya Kalamu wapi epai bakabolaki plus de 500 cache-nez na bawewa bashaya pe ba mama ya wenzi ya Yolo Medical pe bataki balave meke moto nyonso asokola maboko pona kobo ya propagation ya COVID-19 awa na mboka na biso. To sepeli makasi kwa bantu mususu bazoteka biso bakabeli biso ya pamba. Jules Makofo to sepeli na geste osali. Mingi basali yango te na sepeli makasi penza pona zwe ofele. Bana sepeli mingi na président Jules Makofo na ndenga eko kabule biso ba masque bisika nyonso to tambola bazoteka miye asali ya bon volonté. Comment la senginzama pambola abakisa ye mikolo asala o nyonso ye alingi kosala ya malamu puisque bokala biso campagne électorale te oyebi ke eza première fois te asala biloko ya boye asalako déjà ntango azalaka une fois asalaka mpe akote baactivité chaque fois soki eloko esalami tobeti mbela ayoki yango il est très sensible na basouffrance ya bato akoya akopesa bamoyen na ye. Longonya mingi na papa social président Jules Makofo pour na initiative ya boye pamba te ba geste oyo moyen propagation ya COVID-19 et salemate. Exemplaire à suivre.